à saluer le côté. Fayoulou. Nous voulons Martin Fayoulou. Si à part Fayoulou, il n'y a personne. Le jeu entre ceux qui Fayoulou tête au Koboma. Le jeu avec Nanga, c'est fini. Nous on a besoin de Martin. À saluer le côté, 17 ans. Ndeko papa mbote na bino mbote toza besoin koyeba tomoni bato batonzi ebele awa eza mpona occasion nini bon soki toye awa toyaki mpo toyoka président Eli oyo baescroke babotoli ye pouvoir na complot ya bato ya mabe balingaka Kongo te lelo alingaki koloba mena sikoyo na sikoyo akomi te bato mosusu bazoyebisa biso ke bampeshe bamisusu bazoloba boye mais ti sikoyo tozwi suite valable te yango tozela nanu mpona Martin Fayoulou Madidi mpona ndeko deja bimaki lelo babi azoprêter serment ou azosala meeting ndeko ya bimaki wana alingaki yoka oyo bon oyo banomaki wana en réalité alingaki koprêter soki serment jeudi et lobby mardi na koprêter susté mais nga na koyebi so boye abimaki te puisque pouvoir oyo na niveau présidentiel ba négociaka ngo te eza peuple na votaka bakoki kosala négociation te po bakanga Congo en otage Congo eza eloko bien privé bato po bakanga en otage président Eli c'est Martin Fayoulou Madidi ndeko yaka na moni oza na posa kolobalika moko awa na opeso papa zoye ça papa zoye ngalo balika maman bonjour na loba boy biso tozoni ma cour constitutionnelle te pourquoi tozoni mango te avant publication de l'élection Kabila a changé cour constitutionnel mosusu a nommé bato mosusu bato wana bazalaki déjà na ba ordre Kabila pesa ki bango pour preuve tango ba rejeter ba document ya Martin Fayoulou le procureur général donc directement koloba document les irrecevable parce que ça qui mibeko tozoni ma ba résultat wana te biso to yebi ke biso bato tozana pouvoir ce peuple congolais peuple bana kudo soki ke Martin Fayoulou Félix Tshisekedi aza ko te sentir que aza peuple aza na pouvoir au peuple va voter ye bazongisa bango mibale Martin Fayoulou na ye bazongisa est-ce que vous pensez que c'est possible bazongisa parce que ça souvent pour deux personnes c'est possible parce que ça c'est notre droit parce que pouvoir dans maboko ya peuple parce na minute oyo soki baboyi ke mboka ekene na désordre ti makambo na suka bazongisa bango mibale ne moko. Ok, merci beaucoup tozi papa a besoin de l'intervention. Papa, intervention par rapport à Makambo. Intervention par rapport à Lingina Lubaïza Boye. Mboka Oyo, Tobani depuis Kala, Bazwa Biso en otage, système et gouvernement ya Kabila. Alors, si tu vois qui m'a calé tout ça la Maponami. Maponami peut marquer Zalaki Bambouti, mais peuple congolais a Kenega réellement na vote. Na vote Oyo sur tout de la République, si vraiment tu votes Martin Fayoulou. Tu votes Martin Fayoulou. Alors, c'est-à-dire que nous pouvoir en place à Boyaki Martin Fayoulou. À ce moment, Martin Fayoulou peut-être ce qui a proclamé, peut-être qu'il y a en danger. Or que pouvoir dans la République, on est consacré. Comme le président Félix Tshisekedi Babimisi, soit-disant président, combat au papa n'a amené à état de droit. Comment c'est possible le loyer Félix Tshisekedi son exalté à qu'il négocier pouvoir? Est-ce que ce qui a comme on engaille à tel an biso bilingi makamuzokolo pouvoir ba négocier à ngote peuple ne mutu apesa ka pouvoir yango to biso peuple to na droit de lobby bazongi c'est la mutu ba votaki massivement Martin Fayoulou Madidi yango peuple to na pour ça to lingi vérité ba urne. Merci beaucoup papa Pazak na posa ko intervenir c'est là papa pardon c'est là papa mekako ko intervenir papa soko le kabota la caméra pour sa intervention par rapport à Makambo ezolika vraiment par rapport à Makambo ezopesa nga passe pour na Congo peuple congolais bake na maponami peuple congolais aponi candidat oya sepeli po amema mboka est-ce que lelo na pouvoir oya Congo ezalaka négociable est-ce que pouvoir ezalaka négociable na Congo to moni yango wapi lelo peuple congolais asengi pouvoir na ye bazongisa na moto azala ki le droit Martin Fayoulou bato ebele oyo moni batondi tala nanu kuna ba policier oyo eza guerre na Beni ou bien que peuple aye ko revendiquer général auti koloba kuna ke atie wana juste pour la sécurité ba ko déranger mutu te mais soki eza sécurité batika peuple basepela
soki otali bien ke babengani bato général obi eza juste malentendu bakodérange mutu te mpo ye moko aza sur le terrain abi azalaki te auti kokoma sikoyo abi ke eza juste wana mpona kosécuriser population eza bana 10 heures balongoli pendant bakena babafle bapolisi bazali ala ntongo balongoli babafle bakena bato mosusu tozalaki ana ntongo toye eza droit na biso toza na droit koréclame soi-disant major Karim oyo abomela biso rosi alingi oyo mpe aya kopanzela biso awa azwi babafle bamikro na biso nyonso installation na biso tosalaki Karine ake nango musala Karine ezalaka ya kikuluna obe ya officier. Est-ce que officier asalaki brutalité neti Karine? Toyebi te mboko soki ezala dirigé par Karine obe pona mibeko ya mboka. Se bato na IDPS kuna bake otya makelele IDPS deba banaki ti lelo podium na bango ezala si babanzi yango ekomi kaka tour na biso baya kopanza biloko na biso toyebisi Karine soki azalaka mwasi ya solo aya lisusu awa twana posana ya koma obe lobi tokosala lisusu aya toko viole nde bakanene na campus. Merci beaucoup. Pardon, papa. Toko mana kuna tozo. Ok, bonjour. Bonjour maman. Nous avons besoin de votre intervention par rapport à ce qui se passe ici. On a appris que Martin Fayulu va venir faire comment on appelle ça, le meeting. C'est le meeting où il va prêter le serment. Bon, il va s'adresser à la population. Nous sommes là, c'est notre président, c'est lui que nous avons voté. Donc nous sommes là, nous l'attendons jusqu'à ce qu'il va venir. Que ce soit pour prêter serment ou pour passer un message, nous sommes là pour lui. Okay, d'accord. Tu es là depuis quelle heure? Il paraît, ils ont frappé. Depuis 10 heures, on a chassé le premier groupe. On a même enlevé le podium. Nous sommes là pour le président Fayulu. Tant qu'il ne nous dit pas de partir, nous sommes là, nous l'attendons. Ok, merci beaucoup. Ok, votre commentaire. C'est malheureux. L'IDPS a lutté pour ces pratiques pendant 17 ans. Mais celles qui pratiquent ces mêmes pratiques et fait l'alliance avec un régime prédateur, nous sommes désolés. Et imaginons, madame, M. Etienne Tshisekedi de retourner ici vivant. Il peut faire les alliances avec Kabila, je n'y pense pas. Un régime prédateur, un régime qui nous a tués dans tous les sens. Vous croyez que M. Etienne Tshisekedi a négocié le pouvoir? Oui. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il a négocié le pouvoir? Oui, madame, je vous rassure, croyez-en sûr qu'il a négocié avec des garanties. Vous passez, vous allez me donner la primature, vous allez me donner la défense, vous allez me donner 1000 éléments qui vont protéger M. Kabila. Défense, Kabila qui va gérer ça. La finance, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, Sénat, lui-même passera, je vous dis, passera comme président du Sénat. Et avec la mauvaise foi qui n'aime pas les Congolais, nous sommes désolés, il peut faire coup d'État contre Félix pour retourner aux affaires. Madame, soyez assise, Kabila ne fera jamais un cadeau d'or à Félix Tshisekedi. Jamais. C'est un très félin. Nous exhortons M. Félix, il a déjà trahi, mais nous restons. Peuple congolais, les jeunes qui me suivent, la liberté ne se négocie pas. D'éliter, nous avons la force, nous avons tous les moyens. Sinon, c'est nous qui sommes victimes, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes des mères de chômeurs. Moi, je suis licencié, mais je ne travaille pas. Pour dire que la majorité des gens ne travaillent pas. Donc, j'exhorte tous les jeunes, de s'appliquer faussement pour chasser ces pouvoirs qui travaillent que pour l'intérêt de Kabila. Et madame, je vous rappelle, c'est avec tout ce que nous faisons, si les vrais gagnants, ce n'est pas Félix, le vrai gagnant, c'est Joseph Kabila. Donc vous ne croyez pas que Félix va travailler dans ce pays? Non, c'est un président, c'est un pouvoir de droit. Parce que c'est un président protocolaire, ça croyez-en madame. Pourquoi? Tous les postes stratégiques, c'est tout vos mains de Kabila. Madame, comment vous allez gérer? Merci beaucoup, nous allons prendre l'intervention de notre frère de collaboration. Biso, toza basité, toza peuple. Peuple n'aime pas ça la soie pour voter Martin Fayulu. Toza basité, toza peuple. Peuple n'aime pas ça la soie pour notre président na yo bien à diriger Congo, à diriger pays na yo. Biso, toza peuple, toza la soie na biso pour na Martin Fayulu candidat na biso toyeba à président de la République. Et ça président Martin Fayulu au monde entier ba yebi pe
na Congo président va voter makasi eza Martin Fayulu ba jeune na bango batika ba sali wana to boy yango président na biso to ligne eza Martin Fayulu eza ba jeune na bango te to za na poste Fayulu bima po régime Kabila kita po régime Kabila tomé Kabila ne asali stratégie bimisa Moutoana ni Félix Tshisekedi po azala candidat na ye a nommé na ba G mais Kabila muta osala na place na ye aza étiquette pamba mais to limité que azala président na biso à Congo po biso peuple tuba to nommer président to pesi Martin Fayulu va voir po azala président na biso à Congo. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, ndeko na boke za mouvement ba ba banda base la Fayulu base la président Talanda Gandhi c'est la président Martin Fayulu vous voyez aux interventions à papa sous ça on a besoin il y a qu'à intervenir pour la pouvoir d'habiter à Fayulu on peut se taper ça qui est ton reciette pour la pouvoir d'habiter à Fayulu ton reciette Félix malédiction na yo pour la Fayulu ton reciette ton c'est pour la Fayulu ton reciette intervention maman pe baye tout le monde maman na kati biso maman oye a pour l'occasion. Merci madame journaliste Toya pour na kanda tokenaki ko voter na mbula nazonga non simamuke na 2006 to votaki papa Jean-Pierre Bemba Gombo baba ki ye pembeni 2011 to voter papa Kisekedi baba ki ye pembeni 2018 to voter Martin Fayulu baba ki ye pembeni siko biso ba peuple ba tia biso na minute oyo bazui pouvoir ba pesi yango Félix a signé bakor ana na kati ya ba député Félix a pesi 35 députés eza ya assemblée parti bimi AAA CCC BBB CDD eza parti ya PPRD yesiko na kati assemblée akoloba nini bakoloba qui sont pour assemblée bango nyonso batie loboko qui sont contre batie loboko ya kozala na premier ministre akouta kati na bango premier sénateur akouta kati na bango gouverneur ya mboka akouta pa na bango président gouverneur la banque akouta pa na bango ba ministre tout bakouta pa na bango ya siko lobi aza pona peuple te ya zimboka te ki on pona senga mata na tapis rouge est-ce que ça laka maman nazana question mo pelenga tuna parti ya Martin Fayulu kombo na ngozali Martin Fayulu olingo ya bango na bango pena bandeko ba Holanda biso ba eba komba parti ya Martin Fayulu parti ya Martin Fayulu za lamuka biso nisto lamuki eza lamuka ndeko loba parti ya président Martin Fayulu eza décidé biso nyonso tozo appartenir na coalition babengi lamuka lokola ngai je suis du MLC du sang nous soutenons la candidature du monsieur Martin Fayulu même MLC za na kati ya lamuka oui MLC fait partie de la coalition lamuka. Okay, merci maman pesa na loba muke na lobi boye depuis flamand tikala ko kabola flamand kabola ki batu ya kasai baza ba commissionnaire yango nanga na lobi yango na mukuse mais président azalaka bamboka nyonso to azalaka azaya tribute mama enga na lobi depuis 1960 batikala ko kabola pays na 6 provinces bakabola ki kasai baza ba commissionnaire non wana so ko bimbongo so ko mitribaliste c'est que commissionnaire ba pesa ko conducteur d'intervenir on a besoin d'intervenir intervention par rapport à autres. En fait, merci beaucoup pour la parole. Je me présente, je suis Divine Lavla, communicatrice SID, en même temps coordonnatrice de la Ligue de Jeunes Moamba, provinciale. Bon, d'accord, mon intervention est celle-ci. Nous sommes surpris de voir que Martin Fayulu a sali appel là, et disent que Fayulu a sa présidenté. Mais à quoi bon il y a qu'autant de sa ministre, il y a autant de sa policier pour la mais monsieur général a lobby que banan ba policier on a besoin juste pour la sécurité. Si on remarque balongoli pe bango
C'est faux et archi. C'est la deuxième fois la première fois Balandi Bisso Tikuna. Je vous dis Balandi Bisso, ce ne sont pas les agents de l'ordre. Justice non est truquée. Justice est truquée et bon ordre dans Moro et Salema. Ils sont là pour nous sommes là pour revendiquer nos droits et ils sont là pour la porte na bango ya majorité présidentielle. Maintenant question Zali, pourquoi bazo kabola ba comme kabola mboko ba comme ba ke pouvoir ngezaka ya baluba eza bikolo mususu te to yo ki pe na ba province na banani na ba commune mususu ba koteli batu na ba province mususu ba bomi batu en tout cas pas na wana okikolo bani. Une très belle question. Na ngina répondre à mutu na le bibo. En ce qui concerne le tribal, je crois que l'UDPS c'est un parti reconnu tribaliste. Là c'est sûr. Pour les louba et mamba sur le banini. Tous pouvoir. Donc ça veut dire que bisonné tous comme ça Congo module. Yamana exact yamana pour permettre que ba boma makila ya ba congolais bande ko congolais mususu pour IDPS du pouvoir. Nous sommes les Congolais tous revendiquer droit na biso et donc yamana c'est que ba boma ba bikolo mususu. Bon, to bon bikolo mususu. Non on est balingi comme bomisa. En disant que non voilà bango de ba kolomboka. Qui vous dit que balu baba ba kolomboka? Batnyo so ba kolomboka. Alors ba tribunio so tout za ba kolomboka. Tous revendiquer droit na biso. OK, merci beaucoup. Mamangai. On a un débat contradictoire nanani. Oui, na senga débat contradictoire. Si Nanga est prêt, na sala na débat contradictoire. Si Peter Kazadi est prêt, je lui demande débat contradictoire. Si Moukouna est prêt, je vais faire avec lui débat contradictoire, je vais lui dire quel est son objectif ici à Kinshasa. Donc, Sogi Balingi Moukouna on lancé excuse madame na lancé appel nanga. Nazo senga excusez mon cher, je suis disons Matadj. Nasengi débat contradictoire contre Peter Kazadi. Si pas Peter Kazadi, Kabouya, même Kaboum. Je vais faire avec lui débat contradictoire, je vais lui dire quel était le combat de Tien Tshisekedi. Je suis déçu. Le combat de Tien Tshisekedi était de lutter contre le système au Kabila. Mais Bango va continuer à côté de ce système. Donc il ne comprend pas. Combat ya Kimbangu do batu wana nyonso goloba wana nyonso eza combat Kimbangu ya bandeko e bongo pona bandeko oyo bazo kotela bandeko baluba bazo boma bango na province yo lobini pona bango. Non wana il faut condamner ça. Wana il faut to condamner ngo ce n'est pas bien. Combat oyo eza ya betinité. Est-ce que wana ndenge bato bayebi oyebi etinia mutu na mutu baluba bazali mama. En tout cas biloko wana je condamne ça. Moi je suis là pour des valeurs et non pas pour soutenir des individus. Puisque na mona pe batu bazo soutenir des individus, même des jeunes. Au mona jeune a comme génération tutelle. Toi mais c'est au soki mutu wana longo comme génération. Les amis de donc vraiment to manquer mitu na biso travailler bien. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a président la biso na cour na ye. Lokola kena nzela moko ya bosolo te yango moni ba combat o ezolekela bongo akena na nzela intervention pour epesa malamu na posa na ngana déclarer ma casse maman moi je suis 4 enfants ngai papa bana 4 naza papa bana 4 na condition na vivre la vie oyo omoni ngana kati kofo na olakisaka mutu akataka suki eza na matanga eza kolela biso pouvoir na biso peuple yango na kati kofo na votaki numéro 4 oyo bapiblie mpo na ngai nayebi ete condition ya komina yango 350 ya barebele na kati ya parlement mpo ngai nasufu lisusu pardon Félix zongela lide ya papa bacondition nyonso oyo Félix anyimi papa aboyaki yango ngai nazalaki présent nazalaka proche ya papa nazalaki na nsima papa nazalaki kombata papa aboyaki bacontrôle nyonso oyo tokende tokadre ye mpona kirebelo asali na mboka biso tokufi bajeune basili bamama batikali kaka kolela bana bao mibali bamonanaka te lelo tozongisa bango lisusu lelo Félix akesala contrat oyo papa aboyaki seke ye moto abomi papa na ye po asufri biso papa na ye akondima bashwa te ye nde moto abomi papa na ye kopi na ye oyo aresir oyo azwa pouvoir. Merci beaucoup. Awa toni toyeba soki présence na yo awa oye kosala nini oye koyoka nini. Non, présence dans les sika oyo et parce que to mécontentement na biso par rapport à vérité à ba il auto banda ko selela nanga pesi biso yango te toke na cour constitutionnelle auto tchage liki ke bazaba magistrat mayele ba juge mayele bakoko rendre verdict na ndenge malam ba décevoir biso pe lisusu yango to manifester mécontentement na biso enfin monde entier ye bagene moto yo bango ba tche wana ye te biso to votaki po biso to votaki ye yo bango ba boyi ko tcha wana. Merci beaucoup.
Naloba. Vraiment, ils passent. Peuple bazobenga souverain. Vraiment, et sali batonyo sope passi. Et ça quand ngai mon côté ba congolais nyonso baza desi. Ndenge nini yozo la kabiso état de droit. État de droit. Bapesi au pouvoir et à ba injonction. Et ça la kate depuis mokile banda. Et loko na lingaki na lobaka yango na pouvoir et à ba injonction et ça la kate. Yo za président sortant. Ndenge nini entra aux opesa et ba injonction. Ba mission ba copie bango bazo sala, ba système politique wana ya ba injonction et ça la kate. Ya koyiba pouvoir ndeko tomonio na kati ya bandeko nyonso to bae awa. Oui, merci maman. Naoti commune à Kitambo, na pour na président na bisuto votaki. Oh, tous les Congolais eba que non numéro 4 ya obima président pour tout le monde na souffrance ya Kabila. Mais tout le monde Alexis échec comme Félix a commis comme les premiers. Mais ça n'a pas tant que combattant. Alors on a yé pour nous soutenir Koloba. Kotalisa même bana Kitambo baza comme ba PD balinga ko revendiquer te so mabeza tant que nga mona Kitambo na ena loba to passer l'équipe. Alors tous en a besoin libanda mboka baye ba passe to mona ko baye ba ke non to lingi pouvoir au Félix azuite c'est lo ba accord na bango ba signer et là on a osenga na mukuse na kokata maloba nanga même Moïse Jean-Pierre Bemba libanda mboka o baza très fort pour na soutenir ko na manduki. Toko zala na sima na bango to longo la pouvoir en place pour to souffrir lobby kuna tendenge to continuer ko souffrir na pouvoir ya Kabila. Alors CPI pata la mambo ya ye Félix yondenge akosi ke no azwa diplôme libanda mboka gouvernement Belgique baza na plainte na ye to balandela ye même ye moko pe Kabila wana tant que Martin Fayulu aza comme ndenge mona Félix tenda boye ba korona lokwa Félix aza zo bandimi yango alors azala président na kondima ba plainte na ye na CPI ezozela ye c'est tout. Merci. OK, merci beaucoup. Wana ezaki message mingi pona bandeko o baza Kitambo bandeko ya Kitambo ndende kwa uti koloba wana botelema bola mukandenge président zosenga ke bola muka. Merci beaucoup ndeko na biso. Près de Direkaba et à nouvelle là Adolphe Mozito. Alors tu prépares que déjà lobby qui est aux la population awa président Martin Fayulu appelle ça mot de passe de la population. Alors on est en to commis na kata chaise na biso MLC au dossier ba coalition. Les lois ils acquis pas ça mot de passe pour to ki ba msusu ba lobby que alingi a prêté serment. Non, qu'on prêtait serment Ali président sortant au peuple andimi avec 62, quelques voix. Ali président de la République, Ali pour la prétention à sermenté, Ali pour appeler ça, mais monnaie à la population pour la population à comprendre et le connaître au cas pour la prétention à sermenté. Il y a Ali peuple, Ali pour la peuple Ali pour naïe. Monde entier, Baïbil comme Martin Fayulu, Bavoua ou Abimila, on peut voter massivement. Alors, né Ayaki a dénoncé la population, face à la population, peine à 4 chaises, naïe, ou MLC. Mais MLC comme un siège, comme un parti politique n'est pas comme un parti politique à Martin Fayulu. Donc, et ça dit qu'équipe la Mouka ensemble, au Bassanga, il y a pas ça. Il y a une équipe, une équipe naïe. Une équipe près de Nouvelle-Zélande, comme on est au parti politique à Mwala. Donc, ensemble, il y a Combo et Pessi Loco, la Mouka. Alors, nous la carte de travail autour de ça là. Ils ont dit que qui commence la question? Commandant, nous vous proposons ici. Dites-nous. Écoutez, nous avons été informés comme vous autres qu'il y a une manifestation aujourd'hui de la Mouka. Vous savez, notre loi interdit des manifestations publiques, compte tenu de ce qui s'était passé en 2016. Il faut avoir l'autorisation du gouverneur, de l'autorité publique, de l'autorité politico-administrative qui est le gouverneur. Alors si c'est une manifestation dans une concession, dans un bureau, il n'y a pas de problème. Comme c'est dans les médecins à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Mais une manifestation publique, à un endroit public, il faut avoir l'autorisation. C'est la loi.
Maintenant, vous avez annulé? On n'a pas annulé. Nous sommes là, on va comme c'est à l'intérieur. On vient d'échanger tout à l'heure avec l'honorable Babala. Il nous a dit que c'est à l'intérieur. C'est pourquoi la police est là pour encadrer la manifestation. La police a brutalisé les journalistes. Je ne sais pas, je ne suis pas informé. Ce sont des cas isolés. On va voir si la police a brutalisé quelqu'un. On va faire des enquêtes pour arrêter ces policiers-là. Et quelques militants interpellés. Et il y avait 2-3 personnes qui étaient interpellées, qui ont été relâchées. Et même le bus a été aussi relâché. Tout est rentré à la normale. Donc M. Fayoulou peut venir à l'intérieur? Sans problème, il n'y a pas de problème. Il peut venir faire son meeting, son speech. Nous sommes une police républicaine, on n'a pas de problème. Donc la population peut... La population peut venir sans problème. À l'intérieur, on ne voudrait pas seulement que l'ordre public soit troublé. À l'intérieur, il n'y a pas de problème. Mais à l'extérieur, il ne faudrait pas déranger les autres. Sinon, les meetings, on n'a pas de problème. Donc vous appelez la population environnante au calme? Nous appelons toute la population calme et de faire confiance à la police. Nous sommes une police républicaine, nous sommes l'église au milieu du village, on n'a pas de camps, nous sommes pour la nation. On va faire respecter seulement la loi. Merci. En tout cas, j'espère Binomoko Bomoni Koto et Memi Bisso, moi désordre, en tout cas désordre vraiment ezalaki bandeko balongo na ngambo yo bakeko bundisa kuna. En tout cas namoni on dirait le lope ya koloba na été pour TR oyo to comme déjà 15h to kutana bino na suite si émission na biso to kolandango bala sima na Réussite TV avec Nef Tendai mais baridi na mutaza na sima ya caméra Monsieur Vini Malungu na pesi mbote na ngana batu nyonso to balandi biso to monani na mbala sima. Bye.